Oui, combien de sapeurs au bazo tinda ba message pardon bazo ba que non batouana ba na chance pour ba na Jansi Mayasi ba longola ka Jansi Mayasi pembe na bango ba omona ndeto frapper bango mais banda pe makambango ba frapper banda ba frappa na bango pe mututé. Vous comprenez? Mais vous êtes bien aux hommes de polémique non? Ouais. Sire, aux hommes de polémique té? Non, ngana mta polémique té mais batunde mutu bazo ya na polémique envers nous. Donc d'autant yo sali ba makambu na yo mutu mo boetam suzo o laxi lamba banini mutu mususu ya bi ngana olata boye banini tout ça ina ba valise bilamba ota bilamba bo yakala yana bi non na préféré tam suna zane lamba moko mibale meza ya sika o eza na tawana ke nazana 85 mala bilamba mais tout yakala po ogol balelo ke no ke kisasa o memi 85 mala bilamba mais nyoso siko eza ya kala yo croyez que OK ko sabana kin o bana kin ba yebi ke non na mikolo na ba reyo biloko etandami yango oto mona trésor ngando beti Cyril Kina beti Rife Malenga beti Chinois de Paris Patrick Meka Jansi Mayasi Fox Italia biloko beti eza ya mikolo ba vérité na ngambu ya FIFA nanu ndima na forme donc d'abord non il faut pas soukwama peut-être propriété au moni et là mais oui pour forme PC il faut ça qualité boyo momo na te didi masuli mangana koko so za pembe na mutu na mututi biga nzumbu ya okata makambo zala pembe na mutu pour comprendre oyoka ba dégagement mususu et puis au mona maka mususu mais na lobino kaka forme ato betino griffe senga pe oza pe propre na na nzoto voilà Paris na ba tout ba pesa banzembo papa oyo ma ayembela bango nani oyo akangi pena masolo ekizaki Paris ondima c'est qui nga kaka ngai na ebiso lukutate eza solo ezanga toboy polémique papa forme albi ezaye surtout yebi ke ba vie modoko bazali ba sala ba kombo ba yemana papa oyo meko kama ki yo bi ke na minute ezayo elo nezo la sa ezayo na minute mais na minute ezanga parce que bino moko so bobota la ba internet botali banzembo tu oyo bimi lelo donc ezaka nga donc ezana udi kamba ko sate ba preuve ezali so monike onga na beza lokuta yo moko sala pe nini ba recherche na yo o mona ouais kakebeti c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et ce calmement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Dikunaga na zaku ebiso. Dikunaga kilema tukineko. Kutala na biso. Avis du public. Dikunaga ko kilema tukinde. Parce que les longs diko ils en défendent. Parce que les longs diko tuko sepela. Yo mo coupé oyo bunenga avis du public. Et benga kia, parmi si c'est pas comédien, des cocomons. Avis du public. Didier Masuki. Avis du public. Chez Didier Masuki. Avis du public. Didier Masuki. Avis du public. De la religion Kitendi en marche. King de Kimakuta vous invite. Hey, 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 mama, Laina Lili. Hey, 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 mama, Laina Lili. Balati kitoko contrefaçon, Bami Bengie, Baloba héritier. Bainonde la Chine, bainonde Turquie. Ba dévaliser Dubaï, ba kotiti na kato. Hey, hey, hey,
hey, hey, hey. Mama, Lana Leli. Hey, 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 hey. Mama, Lana Leli. Religion qui tendi ekoti confusion. Baweli héritage, bapanzi idéologie. Parfois prophète, babini ebele. Batraité, bakiteniste, bavoyou la société. Papa wembani ako sekese ebola muka. Sima na bino confusion ekoti. Rwaya kimakuta maréchal rive kono. Akoka na bino soki osakani. Hey, 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 hey. Mama, Lana Leli. Les conseillers spéciaux, Jean-Dominique Okemba Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. Trevose, Niatose, Kamine religion lelo heningani. José Congo, Papa Wemba, Kumani he, Sima wa makambe koma. Christiana Kwasai, Kestere, Zona poto take bangaya. Pepe Apuchi. Ngai monoko moko solo moko misomi bale bandeko na sala nini na wela nini sirana ngai. Trevose, Lucia Zazai, Kamine religion lelo heningani. Fernanda Kopil, Papa Wemba, Kumani he, Sima wa makambe koma. Tabu Fat, Mère Véro Omangai, Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene. Mombele zala na yo kimia. Loris la Congolaise, dans l'au-delà. Papa Wemba, Kumani he, Sima wa makambe koma mleke. Zona poto take bangaya. Vieki Michoe, enganche liboso papa forme mwana suka ayemba na papa wemba atika nde nsango Trevose, Riva del Pico, Kamine religion lelo heningani. Papa Wemba, Kumani he, Alex Fumuti, wa makambe koma mleke. Olivier la Rwanda, Zona poto take bangaya. Paolo Kidilu. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Mobile Bande fois Pembe. Bambote, bambote, na minu ba bonne année partout aux dans 5 continents. J'espère que Didier Masuki a bon international, mais en ce moment, je me retrouve en Suisse, précisément à Genève. Et puis, vous allez voir, on a salon Stella Beauté. Et pas Jessica, l'homme, femme à double Porsche. Donc, il y a tant de canne Porsche. Besoin d'un salon où il y a danger. Besoin d'un espace qui toko pas yami Didier Masuki. Bon, retour à Didier Masuki, Azako yambela biso nani. Didier Masuki, bon, mon amour, oyo nazawa yambela bino. Et je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Teddy Mola à Outi Paris, Toyambi Awa. Et toujours ça l'émission ensemble. Je suis aussi avec les producteurs qui ont émission tout y a sur Ezala. Oyo na année 2021 Azali Bongo comme partenaire à Didier Masuki. Donc c'est Big Antsumbu. Ça perd à l'Ataka Azako Tongana Angola. Donc nous avons notamment invité sans plus tarder avant que nous invité dans la Zalaka. Nous avons pensé à Oyanga ou à l'émission Oyo ba Mote. Et c'est vrai, en commençant par Big Antsumbu, les grands producteurs, vraiment, et pas aux alliés, Big Cap, Nayo Bambo, Tebele, Big Antsumbu, et pas aux alliés.
le grand frère, le grand chanteur aussi, oya ningisi pe monde na minute oyo le king de Kimakuta, le maréchal Riven Kono. Et sans oublier mon frère Pati Bofondo et Sika Ozali, Bambote na yo et Pai Ozali. Sans oublier ma femme que j'aime beaucoup, Super Anita Lelo, vrai chéri na Lyon, moi so atem saka Mato Yaba Mboa. Bino tout Djenga Samole ba mbote na bino. Alors sans plus tarder, autre yamba bino lelo na web sabino ezali boyibike toza na icône ya musique congolaise watika biso na kombo ya Papa Wemba Kuruyaka ezali moko oyo ayembaka na Papa Wemba avant Papa Wemba ke no kufa na Côte d'Ivoire bazalaka na awa na poto na Paris les 5 et les 21 Papa Wemba aki na Côte d'Ivoire et les 25 Papa Wemba atika biso akufaka. Et mon invité il s'appelle Papa Forme. Sans plus tarder, toi et ma bonne invité na biso. Bonsoir Papa Forme. Léon a joué un plateau avec du public. Il y a Maman Lelo. Super Anita Lelo. Super Anita Lelo. Voilà. Maman Super Anita Lelo. Il y a eu Yango Bounane, Basalam, Banini, tout ça. Donc, il y a un plaisir à vous aller en face en Balina. Ouais, chers internautes, invités à biso Bomoni Papa Forme. Ensemble, tu reprends à poker, tu décortiquer comment Papa Forme a komaka pene ya Papa Wemba. Nani a poussaka pemenia Papa Wemba pour epesa que Papa Wemba accepter akwa Wemba album oye a salaki. Akamoze bele bobi ke Paris ezamboka makambo. Tolukaka ele to zuye to ko profiter mais tout autres en ont besoin de poser question ba question sur lelo. Alors tozo vanda to so la bona invité na biso. Ouais Papa Forme plaisir à toi ya yamba lelo na émission sur la vie du public. Papa Forme de côté à gauche droite tu to yebo bana musique wapi aneni o le klabe monsieur belé o le kaki belé ba ebio déjà ne to ko lo bana annonce nga ke tout kwa oyeba nanu e bananga ndenge nini pousse na pene ya Papa Wemba. Nani a poussé yo pene ya Papa Wemba? Bon, pousse na pene. Merci vraiment Didier Masuki pour la question. Donc bande balandi mbote na bino bonne année. Donc pousse na pene ya Papa ezaki liboso etant que fanatique. Yo moyebi biso tout ozaki ba fanavie. Donc via ibenga etant que ka petit na ye alanda mouvement. Ezaki na sima babe maziko. Donc Massananga azana Lausanne dictionnaire à forme mais tant on a continué mamba musique tant qu'on a bandika ko salaka musique mutalbo sebsenga bi avie na moni makambo ndenge okende boy il faut ka via ko tango il faut ka Papa Wemba kota ezaki trésor ngando après trésor ngando abengi Cornelia bi mais bilo Papa Forme azo sala donc il faut ka vie a chapo allez tant pe le baminde ngwana Cornelia solina vie beaucoup. J'ai beaucoup de à l'époque quand ça l'album ne rumba na rumba. Oh yimba pour de la mort il y a trésor ngando. Voilà. Donc et ça et c'est ngai que joie qui moi tant de façon que y pas si ça ni ça naé. Tant que quoi aussi ça ni ça naé album ne on attend et bimi après via ko ça siko temps ya ko aboya gité mais azakinde na on attend ko yate après ndaki mako ça siko ko disposer temps pour na roya na makam na ngai. Donc viens to par tos années attendre 5 studios donc dans album n'a pas imba des chansons. Papa Forme de comprendre que même qui yo pene Papa Wemba donc ça raison ngano to ba ke d'origine il faut beaucoup de et Papa Forme aux a saper. Pourquoi ce gars il va s'appeler et si beaucoup de musiciens. Il faut nous comme saper. Et on est là qui comment au sa musique comment au chanteur. Bon likambutu basala ngo avec cause des alaka tika au sentiment ga bo et omoni air moko pe to koma hotel omoni vie déjà vie beaucoup la zaina vie na biso hein oyo jeune to alinga forme alinga sap donc on amona ka vie na biso Papa Wemba hein ndenge balino scène donc scénario bamona que no Papa Wemba donc aza yaya papa ndeko camarade banini tout ça. Donc voilà, bisoté zaki bongo, mais tant que moni mutumo boye, donc il y a mana qui ingratitude à bateau. Tant que moni mutumo boye, Papa Wemba a aidé na vie, a commis ko finga papa, et que bisoto zawana to linga pe vie, to mona kiango mabe. Na sens wana ke na yi ko zo idéologie que non. Bisope to sa banzembo Papa Wemba pa Wemba.
Voilà. Parce qu'il y a dans ça là que moto soit c'est la nzemba spécifié beaucoup. Ayembi voilà. Na mangal fait beaucoup là bobi qu'il faut boto les trône. Voilà, yango pe salami. Pour na yo siko ninga boto les trône. Mais depuis kala lelote. Depuis ka kubuyu e banda masolo mbala moko nazo masolo tout. Donc depuis kubuyu tililo akwaso c'est le côté. Mais non, c'est le mo esimbate. Faut y avoir infiltré. Mais bango ba obenga infiltré za ne loko bango ba ndenge bango ba lingi ba benga mais na masolo masoto landi super infiltré parce que ba Paris wana ngane bi Paris na ba 2000 ngane bi Paris lelote nebi Paris lelote et belé ba Paris wana ba mona Paris simananga o lelo peut-être Suisse non Paris aux aranani oye bien ya kokende ou bien vana na Paris ou vana na Suisse non mais ngata ba bien na espérance fou là wana uzana na ba rasta voilà mais ngana yé Portugal na yé na fandi en Espagne après na yé pona fanda na Paris tant ne pona fanda na Paris mtamba na Paris comme ne père alai hein toko tunana na père alai Jacques Maria Bamitu ya Paris donc vie oya yambanga c'est yé père alai na Paris wana na ba 89 après wana na out na celle déjà 3 ans en Espagne après na lobi non na go fanda mboko mingi te na ke na Suisse donc ndeng pe na yaki Suisse na ke souffrance donc voilà na fanda na France na fanda na France mkanena ngeza France na sala na France papa formé koza na Paris za nonga adresse pour kolonga pe Paris ke Bordeaux voilà mais ngati masuka vana yamba artiste na kota na gauche droite yeba pone ba question na mutuna yo na ko koma kizengo était na plateau vous avez préparé un moment où vous 85 valises à Bilamba. Mais il y a qu'à aussi si titre était. Nanga qui m'a aussi ça. 85 valises à Bilamba, mais il y a qu'à. Il y a qu'à titre non moi. Pourquoi 85 valises à Bilamba mais il y a qu'à? Pourquoi? Non mais au moni eza babilo musuto sala gato e baten ke beta rapé bato. Yozo sale loko na yo pona yo mais au mona nzoka mutu mususu sonné na mutu. Po DJ Masuko ko sale loko mo boye ta mususu la kisi moi sinanga kitoko mais au mona mutu mususu azulio débassi ayena bango. Abia tala mutu ngana na débassi banini tout ça. Donc ça veut dire tant yo laksi moi sinwa kitoko ye sala ki passe. Ayena bango mi balé. Donc tant yo sali ba makambu na yo mutu mo boye ta mususu o laksi lamba banini mutu mususu ayabi ngana olata boye banini tout ça ayena ba valise bilamba ota bilamba boye yakala. Yana bino na préféré tant suna zane lamba moko mi balé mais ça sika o ezana tawana que nazana 85 mala bilamba mais tout yakala po ogol balelo que no que kisasa o memi 85 mala bilamba mais nyoso siko eza yakala yo croyez que OK ko sabana kin or bana kin bayebi que non na mikolo na ba réunion biloko etandami yango auto mona trésor ngando beti Cyril Kina beti Rife Malenga beti chinois de Paris Patrick Meka Jansi Masi Fox Italia biloko a beti eza ya mikolo mais yo sikoyo oena 85 mal tala charge tala kilo quelle souffrance mais barotala boye biloko tu yakala bana kini o babandi makamba forme sika bazotala biloko ngo mais yango te to mona ti donc eza lelo te ça veut dire yakala donc ba ozapang. Merci Colonel pour le moment donc nous allons continuer toujours on a pas forme to soit Luka Ken émission vie publique et nous chers amis bon on a salon Stella Beauté et pas Jessica femme à double Porsche na carte à Genève salon moko ya kitoko ba si wa ko ça suki awa vraiment so mo dire masuki na pas forme place pas forme c'est un musicien sapeur et pas forme ngana yo so limsal bon mal boso kubuyu. Mais c'est comme si on dirait promotion dans vraiment mon boulot par rapport au Salesico. Mais Kubuyu on dirait promotion mon boulot. C'est vrai, DJ Masuki Kubuyu est album moi bien. Donc on a bimisi mikolo pesa kitoko mais peut-être que l'équipe Kubuyu était to éviter mais Kubuyu des fois on gagne ngo ucholoba ezaki promotion senga moyen promotion ezala promotion ezaka te maloba ou bien ozuka eloko bimio fandi noka bon voilà
au moins déjà on a aussi nabino lelo na auto travailler na te dimo là na travailler penayo donc ils ont fait déjà partie à promotion donc na remercier bino na volonté na bino et puis voilà quoi et puis boza batu au monde lelo vraiment et talaka et landaka bino et yokaka o bino boyaka nango donc banini tout ça donc na sepeli donc promotion ezaka teke maloba donc ça demande vraiment beaucoup de moyens et puis n'attend hein pour on a poto biso musique tozo sala to kenda pe misala donc moko talo kende pe boulot o luka pe moi 5 balles pour aux appels na bana il faut ba damer et puis biso linga forme mo pe fo somba pe lamba ko konteka ateke na bato ba sombela yo bie ba pesa yo banini tout ça biso za culture wana te surtout biso bana poto donc nga déjà ko senga na ko kango mingi te pona mona ga so na sengi neti muta ocholanga alba koma ye mona poto pe akala banini ya osenga ozomona na banga nga même ata bato musuba ya ga oli banga ou bien nini tout ça omona otuno combien na ko yebsete na baga zalaka gentil c'est tout musale yo salama avec l'art banini tout ça participer c'est tout. Mais qui est derrière Papa Forme? Nous avons produit, puisque le monde est producteur, il va souster. Bigan Sungu, il y a un producteur et un spectacle. Il y a un producteur et un studio. Il y a un studio, il y a un concert et un bétisio. Mais le studio, qui est derrière toi? Nous avons financé. Derrière moi, il y a un mais par contre, je suis un peu bien entouré. Donc, nous avons entouré un membre de Diblin, ou un membre de Diblin. Cavalier Jansi Mayasi Forza Italia donc Trésor Ngando Patrick Meka le roi de blouson Alino Sene Scénario Jomata Masikini poko epole mutu ezaka mbongo te webi mutu mususu pa ko na idée mutu mususu a apporter le ba travail donc non il faut travailler comme ça il faut travailler comme ça pour musala baby ma bien batu musupe bazoya na moi finance donc tout ils ont contribué na musala ya moto voilà mais Jansi Mayasi c'est mokonzi ya bilele mokonzi ya bilele donc mais tout le monde dit mon a quand même dépensé seulement qui y monde a dépensé ou bien yum de dépenser bon nakoloba une grande partie c'est lui et puis bon moi aussi je suis là Barifé Malenga pe baza donc chinois de Paris. Donc, baso contribuer na marambutu, maman présidente Kate loi, papa français Zabamenga na minito bonne, tu sois un avion qui fait land, donc voilà. Ok. Chers amis internautes, tu retiens mon extrait à Nzembo ya Forza Italia, Jansi Mayasi, après tout ça, on a la tonne à tout de suite. Jansi Mayasi. Des fois, tu Isa public Isa Hollanda Koko Sate. Na tekela ko Nzembo. Bon, Nzembo nga bandana bandi makambo ya musique na sombi Nzembo te. Peut-être un jour na osomba, pour na osomba na kaka. Mais non na sombi te, mais je travaille avec batu donc oezaki ba petit nanga, ba vie nanga, ba master nanga. Neti so tali na Nzembo mambo de Diblin. Moi linzaka ya Trésor Ngando ezali ya komara bien yango monine Trésor Ngando omoni clip mambo de Diblin ngam na yebisa ke fanda na zo big na fei banda okomas eza significatif pona kolakisa batu ke non mwana wana fandi wana musala viene azo sala ye pas zo participer ya wana baki fanda koma tamsu batu bazo mona ka idée kaka non et yaki avec idéologie yaki natina Nzembo ya pouvoir Jansi Mayasi moi ba paragraphe ya Ngando ezawana et naza pe na vie na nga mususu to travailler ne ba mélodie moi ko bakisa banini tout ça vie Berto Maisanda vie na nga ba mbote banini tout ça et silité donc vie na nga Berto abi petit na nga na Nzembo na opesa yo yango nazo yemba toujours ata yo mibomi ekosala ngai rien pona mbongo na yo kanisa kyosomba bolingo na ngai maya miso na nga lelo esali liziba ya basusi non nakoki te kozonga lisusu mpene na yo donc
on est à cadeau mon vieux Pessangaï vient en Alberto Maïsanda donc au petit na papa forme donc ma soleza ma carré titre non les définition les anzembo bilambati définition mais pourquoi nzembo ya Jansi Mazu qui sont comme titre pouvoir pourquoi pouvoir monsieur Koufi Bisoté tozomona biga ntsombo azosomba azotonga mais yemo pas omona ke masoyo azosomba azapi kotonga vous comprenez donc mukili mobimbe moni ndengi Jansi azosombela bilamba donc et salama jamais banda makambu ya forme et banda aza mutu ya liboso alatana ba façon oyo to boyite kalape batu batangwana ba kopezo to sa basala ba dégâts ba ke momo na sombi a dévaliser mal légal mais Jansi asomba ilamba chaque mois tano bano chaque mois eza ya obetela lisolo te naza témoin to benganaka presque tous les jours donc asomba ilamba donc alexaka moitié sans somba ilamba omoni clip wana kande bomoni wana donc batu basambelaka tozaki na idéologie te ke totia bilamba en exposition idée wana yaki kaka d'un coup comme ça tobi totia boy po soki mato kanaki yango ke no totia bilamba na ebiso ke no elinga zala grave elinga zala dégâts matériels donc na ebité so tolinga to suka wapi mais nzamba lingi batwa abi ke no bokonyokola batu tina niveau wana te abombi biso idango tango yekaka po bilamba ne yakelata makaka na clip après biso mutu to tandaki mais soki to zaina idea ko tanda bilamba ndengwana na ebiso ke no niveau linga zala donc na ebiso bino ezande mususu ya ono moni lelo DJ Masuki na webiso obi combien de sapeurs o bazo tinda ba message pardon bazol ba ke no batuana bana chance po bana Jansi Mayasi balongola ka Jansi Mayasi pembe na bango ba omona ndeto frapper bango mais banda pe makambango ba frapper banda ba frappa na bango pe mutute vous comprenez mais biso to bio zam da polémique te non ouais sir aux hommes da polémique te non ngana muta polémique te mais batunde mutu bazoya na polémique envers nous donc ça veut dire biso tozolanda mutute ngai nazolanda mutute mais batu bazolanda nga donc omoni na terme ya football parce que ngala beta pe moi bale ali no seno yebi Jomata Masikini Guilema Indu le mannequin de Paris voilà donc même petit nanga trésor ngando a yebi ombre jaune les rois des blousons a yebi omoni na makambu ya na football omoni ba jouer à Barcelone ba gardera trop ballon si autant ba garder ballon bino il faut bosser l'effort pour boto la ballon donc tant bino bosser l'effort ya boto la ballon donc tant boko kate bo me la pema. Donc Balobaka, c'est lui qui court derrière des ballons, il a du mal. Donc Bangon Bazan a du mal, il y a qu'à courir derrière moi. Donc derrière nous au fait. Donc tant Bozo Landanga, Binombo Kembangate. Moi je ne suis pas essoufflé. Pour Ngana Okende, mais Binobo Landana Sima. Donc Binombo me la paix mangaite. Yana bi na continuer na bango kaka na rythme wana na okena bango bango bando landaka ngai na nozana nga liboso donc il faut bango balandaka toujours bao bazana posa olanda il faut balanda bango banani bato kaka baolinga olanda ngai baolinga olanda biso Messi okabona lelo ekoma équipe de France na FIFA to mota ngo bimisi kuna pe FIFA boîte bango bilambe lobi bon omoni likambango tu na ucho kango pe kala mingi te na émission musu na sala ikeno bango pe babimisi mais malheureusement na Nathalie elo na bango te mais na wikaka okutu mutu na no pesa ba menga za kuna banini tout ça après na soleil na za te omoni ba fanatique tellement ba la présence à Zaba donc ba monaki sans présence à Zaba elo ko simba te donc yango omoni ba check yango mais en tout cas nanu natalité pour omoni tango yozo kende yozo tali bosoti mutu azwa na sima azomona yo mais yozo monete po yozo tano liboso donc ngana na moni est-ce que ça va menga yeba te image ba ko ta on a clip voilà en tout cas ayeba ite andima ipete donc ayeba ite ke omoni fanatique aga fanobi ko bomba mandeng nini be baluka ka moyega bazwa yo mais réaction est-ce que ezani mais réaction na ye non réaction na ye équipe de France non azan équipe de France pardon réaction na ye
azaka na plaisir pour azana ba fan o balingake. Et bino mon réaction à nos amis. Biso réaction na biso ezake non, mutu na biso tozala na ye azape na ba fan na ye. Ah ba fan on a FIFA. Mais bali bas ba fan bo si konga na olobali. Donc bino ça bien comme quoi que donc donc tozana joueur moko oyo batu mo pe bo balela ye. Donc toza joueur moko batu pe balingake donc ba fanatique na ye donc ba monike image muto soke zangi pa na biso donc to pola donc il faut to tiango kaka yango moni pe ba tiango banini maman yanga Claudine m'a fait ba mbote trop voilà. Merci chers amis internautes. Tous en affaire na musicien, toujours tiens sur clip muke ya nzemo ya Mambo de Dublin et après tous on se na plateau na biso à tout de suite. Kubu yuyu papa forme Trésor ngando papa yoyo Les Kings na putani na jeune homme oyo na Dublin Ote na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune Les rois des blousons Ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide Marcel Socia Kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin I Cavalieri Jansi Mayasi Forza Italia Waba Kwafira, idéologie toujours akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi race vainqueur mère Pichu asi akangaka lina moninga ya Brigitte opelela mama na Sarah oh mambo Freddy Mokonzi Piton de Dublin RBK Buketsu Pijet Sengele Claudine Mafema Rika Kina Mama Malamu Papa Wemba Lobaka il suffit kaka nzoto endima balongolaka te o surtout yuji ya mamoto Mambo de Dublin collection na collection arataka te o Hello Son TV Yeko amoureux ya Japon jeno mango na Dublin Eli terrestre ya masolo ya Japon Chesko Bila Batuna Willy Opelela Mutetela au Japon Batuna Cyril Nkina Cyril Mangangu Batuna Total Espoir Japonais Okito Kiangi de Kilder Pana Irlande. Merci chers amis internautes, merci la régie pour un extrait de Mambo de Dublin. Tout le monde a Mambo de Dublin, mais pas fort, mais banzemba kitoko boye. Koka moi déjà yo balino musique na âge à 45 ans, mais aussi banzembo bana musique on dit bana musique qui cale na âge à 8 ans. Banzembo kitoko boye Mambo de Dublin na pourquoi banzembo kitoko boye? Bon, ngana oyebsolo moko DJ Masuki mobile mande fa pembe tozana salon Stella Beauté 13 extension tissage awa boya bo sepela et pas il y a Jessica de la femme à la double Porsche donc vient nga Freddy Lumbonado colonel Freddy bambota trop omoni nga déjà na bomona nanga na orchestre nanga déjà na olinga mingi zagi oge jazz naza ma fanatique à Franco numéro 1 na bomona na banda bomona donc na olinga Franco à 45 ans wana vraiment kutu na c'est même il y a 6 ans peut-être donc Franco après tant on a commencé à moi conscience to comme kola to comme na vie libeki lita bembo après stukas voilà mombombo dominé mabiso aibata mombombo dominé après mombombo dominé papa wemba siko tala na musique Franco Sala tala musique mombombo dominé sala vie na biso libeki tala musique papa wemba sala musique ya mabeza wa siko ngai siko nazaki fana ya batu wana donc litoyi nange mesana déjà koyokeloka bien kotala ba image ya bien ya ba vie na biso wana donc naza déjà un esprit na bango
donc tant on ça l'appelle logo nanga en tout cas pour nga mom na pesa ma couleur ya nzembo na bige nzembo na feke na donc tant que ça nzembo mambo na bi ramazani nzembo feke nde boye a vieux sec na lingi obetela ngelo moko ya boye résultat ya mon epesi kubu yu pe vieux sec mtabandango vieux sec bidence donc yango moni ke banzembo eza tellement bien na ebige mututu alingaka kumselo na ye mais soki mosali loko mabe okoye bango na ba retomber parce que obano sentir batu ndenge bazobengela yo na ndenge pe bazobengela yo te donc e ozala ndenge moko te donc obike nga jumsu na ju problème na mwasi na nga na ndako parce que toute la journée tozoko solate po ba coup de fil eleki pona boro etobima pona ba boro etobima batu bazobenga mais tie komi tonito swana na senga babolimbisi osobo banobimisa su banzembo te ngabi mama izano ga eloko yoleka na ngote après kalate batu ba olemana bompe ko benga donc bano yoka kasi ko banzembo voilà po banzembo msupezo ya na tribunal la forme ko ya 85 mala bilamba me ya kale ko ya définition ko ya bilembo ko ya mais titre na ndo subaka ngo batu ndire non nazo pas que la tuté eza titre ndingo et puis Tintin ou Charlot sous ça Tintin ou Charlot donc yo pona oza Tintin ou oza Charlot Washington grand pays makambo yo eza somo papa forme tout ba vérité totale pe na ngambo ya FIFA on a bien bilambe betami hein bon omoni ngai eloga no ebiso makambo batu mingi ngatala na onga na osala natala mingi nanu ya batu te siko ngala lingaka natala oyanga et puis bata oyanga ba critiquer nga ba ebisanga ba point faible ponga na corriger pour songa na komo landa nanu oya batu oyanga mona tikiango et ça peut bien te ça il ne choza ko abandonner makambo na yo po olanda oya batu mususu yalo moni ba mama mingi ba bima ba songi po soka bimika libanda ya kaka na masolo batu na ndako umona ba yo poza songi kaka oyaka na makambo batu yaka na makambo no mo ndako awa ya biosala donc voilà ya mutu ne tuto ba pandisa voilà na comprendre bozape ba songi nde bozawana boza ba bongo musala biso yo uzanda polémique te yo ba vérité na ngambo ya FIFA nanu ndima na forme donc d'abord non il faut pas soukwama peut-être propriété omoni elo mo mais oui pour forme pese nga il faut za basalité boyo mo mona te didi masuki mangana koko so za pembe na mutu ti biga nzumbu ya ukata makambo zala pembe na mutu pour comprendre oyoka ba dégagement mususu et puis omona maga mususu mais na lobino kaka forme atobetino griffe senga pe oza pe propre na na nzoto voilà donc et puis mamba kondimaka bato wana oyebi bien que na mouvement na biso ba saper eza na bato muke oyo aotangilo bato ebele na ndimi boye na bino eza question oboya te tant so mutu wana bozala nete neti nga siko na zaka trop na jansi ngando le roi de blouson meka namona bango Cyril kina mfumuki mbango chinois de Paris rife malenga parigo namona bango namona ndenge baza soin namona nde bazwaka soin ya bilamba na bango namona makambutu siko mutu mo boye tozala na biso na yete siko ngana oyeba ndeni kaza propre siko omonie une fois deux fois omonie propreté atalati griffe siko il faut ndimeka kaza propre bon neti alino sene olobani kaza salite talino ndengala ta propriété ndengona ya mwana mobali tala jomata masikini jomata trop propre tala Guilema et nous les mannequins de Paris vous comprenez donc jomata pas dans l'équipe de France bon baza ba partenaire so na biso ba clip on a auto sala jomata muta coacher moi makambo ebele donc ça veut dire azana biso mais na lobité gaza mutu na biso privé akozana na yo akozana mutu tu oya lingeza vina ye donc akozana pe na FIFA so to comprendre bien ye kaka mais tango azana nga nazo compter erwana azana nga donc aza ko apporter o nga nazana ngo posa vous comprenez c'est ça et lo gaza important ya ngwana waba kwa fira mipiololo na England bala bato bafana na Suisse peut-être oyebi petit na ngai edi ntimba miza bilamba na Toulouse donc kalate bozo nzembo susu miza bilamba na Toulouse wana matoko tanda omoni clip nango ba nzembo alors
omoni no bimsalanga di titre nyos mambala moko bien ozomsana munda en tout cas soué nangeza album ebima nyonso mbala moko ikomi pasi makambo wana même bon msanda mndam okwetuve banzebo msubanzebo msozolo bana eza bien so nisi bimbala moko okwetuve msusu ndeka yo choloba batite to bimisi nini ko bimisa après oyo to bimasi ko après oyo to bima légende de Robima donc légende de Rolanda légende de Rolanda bilembo Rolanda na tribunal donc 85 waliza bilema mais ya kala wana après wana na Tintin Charlot et Rosela ni de moko beni so baliza wapi na wapi 85 bilamba 85 mais ya kala na Tintin ou Charlot ni so balona ezaka zo attaquer mutu moko beni non ezaka ba titre na attaquer mutu te na neti bilembo na uté ko expliquer ngo bilembo eza bato bazo beta forme mais bazo tika pe ba bilembo exemple ga liboso na kopesa o biga ntumba bazo latano mais azotonga ezaka ndako te biso to chaka banda kuté peut-être nous atonga mama na villa ya osakana te ba villa ezaka momo na donc ba 600 mètres carrés hôtel immeuble bablo mo ngwana ba net ba chansi masi bazana ba immeuble vous comprenez faut ça Italia ba nani ba rife malenga bana ba mama na villa na ba ma campagne fumu kimbangu Cyril Kina na ba so rigini so ba rigini ba mama na pale donc ba clip e osala masikoyo na bilembo ya moto na moto o ba otanga kombo wana na place to laksaga bilamba po bilamba ba mona abiso na nzoto mais lelo so biga zoleka yo eba geye atonga botel o ebate o mona ga muto alati ke ba uto ko benge voyou vous comprenez so moni jansia zoleka yo na beti ba bilamba na danser banyolo baga bato ba bisaka mbongo na bilamba o mona mfungi mbongo oleka bato petit nangana ni dodembenzo o mona ga bato ba bisaka mbongo na bilamba ba waba kwa firol baka ba bisaka mbongo na bilamba mais ba immeuble les hôtels bato na bazotonga bazosaba makam donc quelque part bato bazali na ba chômage na ba Afrique bazozwa misala bazoya kotonga baosa ba boulot ba peintre bazoya ko tia ba nini donc ba charpentier pe bazoya sala boulot donc quelque part bato oyo nazotanga baza bato oyo bazo diminuer taux ya chômage na ba Afrique bazo pesa misala et puis bazo tika pe ba bilembo na bango pour sotali neti ba chantier ya biga ya combien de personnes qui travaillent là-bas Ebele, tout le monde a vu H. Movoda, on a vu ma vidéo, mais n'en parlons même pas. Donc, voilà. Bah, chantier, il y a nani, il y a Jansi Mayasi. Combien de personnes bazo travailler? Ali no CNP, bah, chantier ne bandi. Combien de bateaux bazo sal? Ceux qui déjà eu 4-5 personnes, vous mettez bateau na ba comme les sapé famille na bango. Vous comprenez? Donc, bateau bangwana, et le retour représenté, il y a un sigo. Mais nazo obligé ngasiko na osa bilembo biga ntumbu na laksi bilembo biga ntumbu bongo biga ntumbu atika ngana zani lembo te a osomba pe terrain jansi pa abo yo terrain ka ya pamba tutonge o to bano bete la oma a otaba brick to yoka pe nani mfumumpa nini babenga oni palais blanche o avier Kester maison blanche to ga nani mtasala makambo pote bano mfumumpa kaka nani Kinwani voilà voilà donc ngai pe sikoyo babiga ba ochapo na ba jansi ba dodembenza ba idintimba miza bilamba na Toulouse ba ochapa poa donc voilà donc bilembo kozala oya papa forme bo mona mage no villa papa forme donc est-ce que beaucoup manzi mon souster un jour pour l'éducation ya bana ou pour na mboka ndenge zota mama na monter pas que ça politique non mais quoi manzi moment où conscientiser quand même population mais obi au toucher point moko point on a là nango toujours na mutu mais sono c'est monsieur Kimaka en tout cas merci Didier Masuki Mobile Mande Fapembe tous à salon Stella Beauté donc pas Jessica femme à la double Porsche donc au moni question na yo eloka no répondre yo grâce à biga ntsumbo ne bana ina masa mo boye pako raban atika biso amede
ayebisange loko ke papa forme il faut pe côté ya bato mais loko yaza muta Congo Brazzaville apesanga nzembo mobo na baki nzembo wana un jour il faut na yembango mezana ki Congo titre nango Jean vinge ke landa ke ya buzoba landa lekole bika mambo ya mpamba kotambula na mpipa kusosa banketu kanisa papa na mama bafwa bamebikange na baleki izole singezola bana ngesa kulisa baho na kisalu yange mosi. Donc Jean tika makambo ya pamba donc landa nzela ya classe kanisa papa na mama batika bino yo na baleki no bale soko linga baleki no sala effort ozwa musala po osalisa okolisa bango mais voilà banzi mo ko yemba voilà tout le temps ça ils ont mabino tout le temps ba discussion voilà na bakoswana ona vola tseke na clip pepsele ka o wana oso yimino nzembo wana o ite ko kimimba na muntu to pesa yo voilà nzembo na Jean bokoyoka ngo un jour hein te egoya nango siko omoni neti nzembo ya Jean eza ngamoko o masatikelanga ngai fona finance ngo mais banzembo mususu ta mususu ya mutu awoyede ngata musu na financement. Donc ça veut dire et au salake oyaye ekokende mbangu par rapport ya oyangai ozo comprendre magetu bilembo ezaki no yanga mais ba prêtre loko ba biga ntsumbu ba jansi masi ba bite nzembo meza biso bilembo mezali au moins te nzembo na so na tiango na machine lelo pa lobi o mona ngosili parce que bato na bana ba paquet. Vous comprenez? Donc jansi pakeza biga pakeza ba masa msusu ba pakeza li o ba okota donc o mona nzembo ne obima rapide mais na uta o selo nzembo moko ne biso ko gezaka ya bilamba te titre na définition ata yo mibomi ekosala ngai rien eza ya bilamba te so nzembo nyonso wana ozo koma on so komia on déjà te e komama eza déjà ko na ba maquette eza donc so studio ba ok okoti pe donc elokaka oyo ezo maquette na banzembo oyo tout on atangelio ezaka ba beta ba guitare et puis ba yemba si les musiques eza déjà tout bien fait makambutu. Donc ezaka guitariste ya beti solo wana accompagnement bassiste soki drum et puis mutaoyemba ye ayembi et puis c'est bon. Parfois nous sommes dans ce koyemba na papa wemba. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on fait l'équipe de France de kendagité. Kini ndeto kendagité. Donc kama konde bozali na papa wemba. Mais elingelo batie soto. Non. Ben empêchement zaki na ba masa mususu que au mona attention passeport Cécilia zaka kidiba tamso zape na makamno mso osala ba boulot ba nini au moni matanga sila ate mais après ngai tango album esila gi na kenda présenter papa wemba album nanga na kenda na nécropole RTNC baya donc so bato balandanga na RTNC na karibu variété ba mona na kende quand même que no vieta masolo tikela inga yango ebimi ba nini na chepe fleur nanga banini tout ça donc voilà donc rife malenga kenda donc bamsu ba kenda gite eza mo ba suite ba problème ka ya mike eza teke ba ba kenda ki ba balinga papa wemba mingi non papa faut mettre poussa na suka émission na biso lelo na Paris na ba tout o ba pesa banzembo papa wemba ayembela bango nani oyo akangi pena masolo ekizaki Paris ondima c'est qui nga kaka ngai na ebisio lukutete eza solo ezanga toboy politique papa forme lubi eza ye biso toyebi ke ba vie modoko bazali basala ba Congo ba yemana papa oyo meko kama ke yo lubi ke na minute eza yo eloko nezo la eza yo na minute mais na minute ezanga parce que bino moko so botala ka ba internet botali banzembo tu oyo bimi lelo donc ezaka nga donc ezana odi kamba ko sate ba preuve ezali so moni ke onga na beza lokuta yo moko sala pe nini ba recherche na yo o mona donc eza odi kamte ko ya okosa bien nini non. Avant dernière question papa forme au lingara musique mais on a niveau ni
musique au sala on pona juste sentiment kaka bien on a beat moko boy musique faut même na niveau bo na comme na niveau et permettre ngana ça eloko na za na besoin bon elo si vraiment question ezamba liboso na vi nanga bandana banda sa interview monita na bibilembo otuninga bongo yo elembo no ozala na yebiso ke no elembo ozala po ba masa ba otia po nga pe na otia pe bilembo po ba kotika ngate sans bilembo mais na yebiso déjà na vrai bilembo na ngeza na yango parce que na nzembo ya bilembo to otia kombo Nyarkos bato batika bilembo o comprendre bilembo Nyarkos eza nini idéologie o ya tika ya forme na ba na ko tsala ba nzembo bilamba o lelo pe biso to ye nango tozwi idéologie wana donc elembo nevma yango wana to lukla Nyarkos ndako te o telo nini non ça ko elembo Didier Masuka tika ala saba congolais il campus système à YouTube voilà elembo no yango wana ah mais il faut le bango soko lo ba neti ndi soko lo ba kitenga na linga we bate donc ngai lelo musique niveau oyo na rosenga memanga ezaka keno natika bilembo na mokili un jour bato ba se souvenir na papa forme que ayemba na papa wemba etika pe sango donc sango wana oyo na yembla na papa wemba esuka na nzela te donc et continuer yango na loba air moko ta na sala générique mo webaya na loba ki ke kodia oyo papa wemba tikeli papa forme esala pe pona ba leki donc ça veut dire na olinga pe esala pe na batu mususu voilà papa forme to bo sanité tribunal la forme e roya pe omoni batu belé o bazo déconner na masolo forme il faut baye ba que non un jour bazaka bakangami na tribunal la forme avocat na bango ce magasin ba bengi Rebecca Bokechue c'est du magasin ba komi ko luka au secours donc ba bengi Rebecca donc nzela na donc avocat na bango kaka wa ko kotela bango ezaka ka magasin donc il faut y en facture ba somba rapide ko somba to boite ezala batu mususu bazo somba mais ezoyi nzela ezoyela tozoyi bato monaka elamba na nzoto yebi place bimité wana so to na likamoveri va yembi donc bangwanzu ba yebi sa idéologie bazo somba na bango mais yangwanzu c'est ça mususu peta mususu peza na ngwanzu te mais kaka nzela oyo wuti oyo to yebité donc tozo kontangote ozomona. Et puis pour te dire moi quand je parle de la forme na loba tant na loba surtout max solo lamba naza bien entouré équipe de France bango tang basombaka avec preuve à l'appui bozomona place sombami et puis les king ya Yodi Yamamoto tant azoyebisa bango ke non po bo honorer king ya Yodi po bo honorer ngaye les king na bino il faut bolata ndenga na lilataka donc cette fois-ci yango omoni na ebité so ese salami na ebité abetaki ba chaîne mais asengaki pe na batutu o balingaka ye balata ba chaîne na ebité so esi balatia. Merci chers amis internautes. C'est par là qu'on boucle notre émission. Le reste de ma question, Nambala Simata Ntokozoyo, Lilobana. Masuki, émission ezaki comme par hasard, donc Mbalasima vraiment, na vous préférez nazalama inviter vraiment na yo tous attend ya kosola masolo ebele talakaka yo mo ndongo lobi yo mtokoti batu na makamba YouTube yo mto bandima masolo banini tout ça. Sans toutefois savoir, donc Mbalasima, il faut plutôt le bilango. Donc moi je suis là. Ce qui est au Bengangate, Nasinga Mona au Benga. Alors moi, il y a un bazo landayo, na o bazo savourer borno to bimsa, ni no ko ba pona ba. L'élégance de la sape, sa mambo de diblé, ezali lokola liloba ya Nzambe, sankombo ya Yesu Masia o. Pona ba Christo soza la musulman tu épargner yo mo Christo tout il faut voir que l'élégance ya sab sans mambo de diblé ezalo ko lozo tanga lilo banzambe o tiekomba Yesu te donc bosani en tout cas boyoka banzembo wana mibale mambo de diblé na pouvoir ya Jansi Mayasi ba o balingaka monde à saperi bo comprendre message et puis na masolo vraiment ndenge zalaka. Donc la vérité nous faisons banzembo na nyoso mibale
En tout cas, na opesa kaka merci na bao tout bazolandanga, bo balanda Didier Masuki, mobali mandefu a pembe na vie de public. Donc merci na ope bao consommer des chansons wana. En tout cas, to silani wana te album ezoya boyoka banzembo mususu goya. Donc ba ope balinga musique ya sap. Donc bo banga na binote ko contacter Papa Forme. Donc motuneza nango lisasité bozo babiano na bino so posa la posa dédicace ezaka kayo donc torobo ya pété donc toyebi ke sentiment na biso ke ndana makambo wana donc plaisir nangeza kaka nana ba prêtre loka ba biga ntsumbu o bazo signer magazu Papa Forme longole na poto amemi mana ngola atiki mwasi na bana. Donc ça veut dire frère de monsieur zana na kati bana ba otika la olia bien pendant un mois tout on osa na Angola ngabe kuna no vivre na bien Jansima asi Fox Italia yazo ke na kin donc pendant un mois on a donc ba makambutu zana kati ba frère de monsieur na golata ya Papa Forme makambutu za pa batuana. En tout cas merci à trop na sepeli nzamba pesinga chance ya okutana batuana na bosente tour pe yedin timba miza bilambe roya et ozalaka pareil. Donc Mfumukimbango Cyril Kina tant que les gens de Pegoya et aux alaga pareil franchement je suis bien entouré de bonne sanité de monama les millionnaires na katia Luanda to pesi achamo voto bambote banini tout ça donc voilà quoi. Merci chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était Didier Masuki avec mon invité Papa Forme. Autrement dit, bien avec Kubuyu, c'est à travers album moi ça qui a le beau titre ezalaki Kubuyu, mais na Suisse surtout bien avec Kubuyu, mais la prochaine émission tu vois pourquoi on la kumbe à Espérance à Fula ou comment on n'a pas Forme, on a la prochaine émission tu robeta lisolo ana. Merci beaucoup na bio Didier Masuki kobosa na mambo de Diblente na Jansi Mayasi. Donc wana maba prêtre kobosa na pété edin simba miza bilamba donc na ebisio omoni bato baloba ke no ofandiga boyo donc sangu du yo senga omona ka twaka eyali ba prêtre bazako eyali te bazali lobaka omoni confinement o esali te boyi makambo me mutu neti jansi azomona ne confinement te Jansi Mayasi Forza Italia ba bienzo mono confinement te Jomata Masikini base donc Maman de Dublin voilà il pas mono confinement te exacte pas na bango ba mona ngote esali me bango ba mona na bango ngote wana ba grand prêtre Big Ansumbu deux fois le grand producteur colonel Frodi Lumbwena di wana big petit moko il y a général de FAO donc il faut tout na pe Big Ansumbu so azo mona confinement yekuta mona ngote bandakala amona ngote to vivre ngo lelo poza pembe ngana lo ba vérité à part le maréchal Rivenkono na lo ba vérité ngana ba vérité za bongo muto apesa ngambo ngo Big Ansumbu azate en dehors ya maréchal Rivenkono ngana yo liati mais ngana zo à part na ngata journaliste yo en tant qu'artiste il faut le rappeler ningi na olé la papa maona ki master donc namoni il faut ki master kufa to chamba makambo vraiment ndalo ngate di mona depuis Paris hein ayene na Suisse ah même pas jusqu'à femme à double Porsche talara te mais ki master il faut kufa il faut to chasi ko mamango mandengezala voilà merci beaucoup Ambote Nabino salut à toi et si vous allez maître Chameau Batman Bambote na yo Jenga Samuel Bambote na epai ozali Chuba depuis Baby Gira Bambote na epai ozali Santos c'est le Gira chef d'entreprise Bambote na yo pardon Zefrem Moulemvo na otiki no osakana nango Zefrem Moulemvo le kamikaze Bambote na epai ozali wana sous grand japonais des fois te Zefrem Moulemvo wana ba senti ya Big Ansumbu donc des fois te donc vraiment bino tout bolinga Didier Masuki salut à toi ma femme super nette aller ouvrir chérie na Lyon moi so atem sa mato ya Didier Masuki ba mbote na epai ozali donc voilà car donc to komi na suka ya émission na biso connaît foli mona da osekanga sukunga na kumisi moi na ngai te na boye ba do akumisela ngai fonga bona kumisa ba couple mi ozo be boyo ka mumbali akumisa moi na ete je mo na libanda ya kumisele momi ale momi akoya lukwa ba lobela ayo ka ngote ba jona momi aki
Voilà quoi, merci beaucoup à toi Teddy Mola depuis Paris et le bilango Teddy Mola, Bosangani et l'équipe au Kabwana. Vraiment, merci na idéologie on a Teddy Mola, tous en a Bosangani, surtout vraiment. Et le quoi vraiment, merci beaucoup. Salut à toi Sandrine et Oulungu, Maya, les Marshall Rivain Kono. Merci beaucoup na tikeli au micro, au Sakaranango, et aux artistes, Soko Boaka, comme les personnes Sakaranango. Stage seke na Londres, Vesi Mombongo, Tobo Sanité. Prêtre à Mukete na Londres, Tobo Sanité, Michuri l'éclaireur Nogolando, na Paris donc Balmé donc défaté, Tobo Sanité, Vieux d'Avin, Jean-Willy Yaba, Tobo Sanité donc Maman Bobette Baboté, il y a les rois des blousons. Il y a les rois des blousons, Patrick Mega, ombre jaune, donc équipe de France, Balobi Keno. Numéro 10, équipe de France. Rife Malenga, Parigo, Ma Mélanie Malenga, Tobo Sanité, Mama Rika Kina, Mama Malamu, Yamfumuki Mbango, donc Tobo Sanité, Petit Nangale King, Yayoji Amamoto, Trésor Ngando, donc les paroliers aussi, donc Moutoua Tchaka vient à Epoa na Masolo. Venanga Bertoma Isanda, Jansi Mayasi Fox Italia, Willy Opelela, Tobo Sanité, Jomata Masikini, Alino Sene Scénario, Mambo de Diblin, Papi Dedas, Dieu les grands, Papi Dedas, Tobo Sanité, Janinsi Tansungam Poutou, donc Tobo Sanité. Il y a Sacré Migler, Yamba, Bani, tout ça. Tobo Sanité vient à Bissot Tataïs ou na Lausanne. Donc voilà, binomo bomoniga ka place Tozali. Donc maman nangai, oya boko la kangai oazo kanga maloga bébé nae. Donc sono ki mo mutu pasi. Moi ki nini? Claudine Mafema. Sono nini? Ki nini? Donc Claudine Mafema. Na leli susu. Tumbu oyo gaba ba viele ba koko na soka ndio mwana kafeti baka ntumbu donc oyo kaka ntumbu na la livre mabu na la mugi bien donc Salum Gala Fogo na Paris master vraiment donc Pierre Mpangi en tout cas merci à trop na zongsi micro et pas ya Yemoko les grands chroniqueurs oya banda vraiment ba masolo yo talaka bakidi batozala nango Didier Masuki avis de public mobile madefa pembe donc yende muta clôturer masolo merci à toi Didier mais prochainement émission vraiment ezala vraiment bien annoncé quoi. Pas de problème. Merci Norsuk Sabungo na Michel Kisonga Désiric Bambotino et pas Ozali Rex Buluku et pas Ozali Bambotino yo Masarabiso Bradom Sousu ya Bigansumbu et Nyoche antidopage et Dodo Thomas qu'on a bien na Bossanoté et sans oublier Brice Kouka na Bossanoté Claire Essence depuis Lyon n'a pas Rabi Gansumbu Claire Essence Bambote Nayo et pas Ozali BBC Taylor Van Damme na Bossanoté Bambote Beleba na Lyon tout na Ngabino Mingi et avocat Bilele Bambote Nayo et pas Ozali na Lyon Arne Sala Poto na Lyon Bambote Nayo Salamanda le Bogard Bambote Nayo et pas Ozali vraiment donc bino tout Tiffany Hiroshima de na Lyon Bambote Nayo TH Bambote Nayo et pas Ozali et sans oublier mon fils Ngako Mingi Edo Flash na Chambéry ba Mbote Nayo tout le monde en bongo na prochaine émission merci bye. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Dekunaga nazaku ebiso Dekunaga kilema tukinego Kutala na biso avis du public
ndeko nagako telema tokende bakelelo ndeko eza ndefe bakelelo ndeko tokosepela yo mokope oyo binenga vide public ebengaka bamisise bacomédien ndeko komo Avidi public, DJ Masuki Avidi public, chez DJ Masuki Avidi public, DJ Masuki Avidi public.